donc ebele bakokanga mawa nazopesa nanu félicitations na directeur ya cabinet ya chef de l'état ya sika na musala azali kosala pour interdire tous les ministres ya gouvernement et Lukamba babima te mais ok ya mwana pesa ke pasa na moni maboke we da selinga minute awa ba ministre nyo ba otika na filet nazo ebisa yo ndenge bazana do wana oza une minute nazo ebisa yo ke non ndenge bazana c'est ba kombo eza po tangichi ozo banga bon oui c'est préparé déjà na niveau ya makala rolia na evungule donc pona nga pena bacha ye côté ya pavillon 14 na côté côté bakulu na bazala. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir na balandion sur la face céleste. Mbote na bino mbote bozali ebele. Partout dans des mondes bozor la nabiso par la internaute. On niveau tazi na moni passer c'est ça muanga. Moi qui anga na PC mbote, to na niveau Europe na Suisse. Mama konde chita la main des opprimés na PC mbote na Belgique. Mama de Charlotte bozana Asie, Océanie en Afrique. Na bosate na Angers na na France. Oscar Lukunga, Njaba Pambo Eskozali, Bozana Asie, Océanie, en Afrique, sans oublier Angola, Docteur Emery, Batnegota Machipisha, Obolana Rémission Bodinga. Tout le bateau, c'est toujours votre humble serviteur Moïse Maoka Antibal. Netoba toujours Awa. Lola, les Ako Futa, Sima Tokoloba, Nzambe Abotozoya. Merci bien la caméra, ou même John, caméra, c'est ma caméra. John Moubo qui est bien équipe Mobimba. Tobosa Ndeko, Alvin Benet, Toba toujours, Lola, les Ofuta Nzambe. Arusala. Nous prions ma casse pour la RDC, vous priez ma casse pour la Bisso, pour la tous courage à vos pesabino ba actualité politique. Suite fait ma cambetalia Vincent Kareka. Pour tous qui na diplex à partir à Brazzaville, le lot awa, tous yeux ce qu'on a caché à partir de Bisso. Suite fait Vincent Kareka et soit indéni. Voyage c'est qu'il niveau Égypte. Qu'est-ce qui se passe? Arrivé à délégation américaine, ça va si j'ai auto débattre awa. Nandeko moi na kolo azali moko ya ba communicateur ya IDPS. Botu na Kantibal ndenge ni mbaka batende kwa IDPS eza créer sa démocratie na ba ande bata FCC penanga na bino se mateme so mutala muka omone que non sont des cloches ya ndeko ya ndeko on a bien se déranger yakawa aux droit de parole au loba mwana koli mbote ndeko Antibal. Ouais, bonne santé. Ouais, santé naza na convalescence donc naza déjà bien mais sauf que Nam il a toujours bâti si mais sa santé déjà et ça presque ça va. Ok, merci. Donc on a dit plein d'autres fois, nous intervenons qui n'a Brazzaville, à partir de Brazzaville, nous sommes passés là qui va bien non. Vous avez bien Antibal ou bien un plateau. Alors boni santé en boca, les andrés, union sacrée santé andrés. Ouais, union sacrée marambozo qui ne pepele parce que ebele babana boulé politique et ça billard, politique et ça tennis. Mais Fati na silence na ye ba tebele babula qui peut-être que non ils ont l'acheté alors que ils ont qui l'acheté. Donc Fati aza mystère pour y bailler pena il faut aux attend. Alors lelo mokili mobimba monde mobimba bazali surpris nandenge à surgir donc avec beaucoup de précision et puis ebele o babanda qui copie la rocha monoro donc bazali KO parce que premièrement, nous, les journalistes, ceux qui sont dans moi, si malheur, il y a prise, il y a pouvoir, il y a chef de l'État. Ennemi numéro 1, il y a pouvoir, il y a RDC et Zalaki Rwanda. Donc Rwanda c'est parmi Batuya Liboso Oyo Bariajuraki na façon que non il faut kende ba sursoir na nous ba élection Kagame Komeli Union africaine ba ça la récomptage ya ba voix donc bayebi le pourquoi RDC et Zalaki neti gâteau na bango o bango babandaki ko partager parce que bayebaki que non pion na bango Hippolyte Kanambe Kazembere oyo ba pesa totem epa ya bamba kyungu na kombo ya Joseph Kabila Zalaki wana pona kopier ba minerai na biso pona ko sala ko faire développer technologie na bango alors que carte na bango tout ezalaki déjà parteur bayebaki te bakobandela wapi bakosukela wapi yango somona ke non na minito place tout Rwanda akota na minito yo ba privilège nyonso oyo Rwanda babandaki ko bénéficier na yango bazali isolé na niveau diplomatique ezala Rwanda ezala Uganda ezala Burundi alors na minito bazoyeba te bakotia lokolo wapi bakobandela wapi parce que ba grande puissance ya monde
na ya Afrique sur le plan économique, sur le plan ya armée, bazali na posa ya ko collaborer dans le fils du Sphinx de l'Unité. Otobengi son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yango omoni kenon bazongiseli Fachi rôle oyo Marshal Mobutu a joué de 1995 kino 1972 nde rôle oyo Fachi a komi ko jouer na minito. Sko ebele bazo mituna erobandana ndenge nini. Alors, ok, merci. Tu as abordé déjà directement pour moi si je n'ai pas ça. Suite fait à ma versa carrega. Et ben ndenge na kota na piste. Après piste wana suite fait et ce qui ndenge nini. Est-ce que ba expliquer ben ndenge nini. Événement on a délégation à Rwanda. Ouais. On a mboka to mboka diplex. Déjà ba plusieurs ONG ya droits de l'homme. Vincent Karega azali ambassadeur oyo espion ya Paul Kagame oyo bapesaka ba mission suicide ya ko éliminer ba cible ya Rwanda parce que asala ba RDC sentiment d'accréditation ndengeni. Oh mais Fachi asala ka politique moko boye l'air moko donc amisali na ye pena du genre que non lâche amisali l'air moko neti que non mutu moko boye abeti na ye kara abimi andimi pena abima l'air moko zoba mais aza na ye bongote. OK, continue. Parce que Kagame omoni rapport à mapingo ebele bakolela mais to bandana nous na place o tozali na nous fixer. Karega aza mutu moko boye azalaki donc azalaka pion ya Kagame chargé ya ba mission suicide donc ya ko éliminer batu oyo bazalaka du genre bazali ko étouffer ba intérêt ya Rwanda. Ti batinda ye awa batindaka ye na mission moko bien précis ezalaki empoisonnement ya chef de l'État. Na raison na bango oyo bachaki na niveau ya présidence oyo azalaki Vital Kamerhe. Mais Kamerhe azada. Non non, ndeko omoni na niveau ouais azana kutu procès na yeko banda déjà na la 15 février wa ebele balobaki ote non azana prison te obo na bo ba blanchir ye eko banda wana ezaki juste parenthèse. Omoni l'air Kamerhe azaki na niveau ya présidence cabinet on ndambo abatupe bazalaki wana. Parce que c'est parmi kutuba raison oyo ba utaki ko écarter espion oyo azalaki sima ya François Beya o abandaki ko pesa ba liaison d'abord ba uti Yann Fumwatu ba uti ko découvrir banque moko boye Afriland Bank place nini ba bandaki ko salela ye ba transaction et puis ba transaction na mingi bandaki ko uta na Tanzanie et bandaki ko uta na Rwanda. Alors imaginez-vous comment est-ce que chef de l'État azalaki espionné. Alors, tellement yemutu atikala ki wana net carte na bango ya suka. Alors, Fachi na profil na ye ya sika oyo il faut akoma président ya Union africaine parce que ba grande puissance batu oyo ba coordonnaka monde batali déjà bazali na projet nini oyo faut basala na Fachi. Alors batali kenon na niveau ya présidence dans na cabinet ya chef de l'État ezalaki nanu batrotre belé parce que le professeur Eberod azalaki abandaki ko jouer rôle ya Vital Kamerhe mais professeur azam mutumoko aza surdoué ayebi musala na ye makasi mais azali plus fort na niveau ya administration yango moni kenon chef de l'État atie Guilin Nyembo oyo azala maintes fois envoyé spécial na niveau ya poto et pas ya papa Tshisekedi concernant diplomatie ya parti donc aza n'importe qui te aza mutu oyo ayebi diplomatie na makasi a travailler donc ayebi comment les choses se déroulent parce que mutu ba rocha directeur à cabinet il faut pe azala makasi na lobinga azala makasi na diplomatie l'air baché on a yango omoni et coïncider mbala moko na arrivé ya délégation ya ba américain alors tozongi na nous na point na biso l'air Rwanda va comprendre que non na ba carte na bango nyonso o balaki na yango ya ko déstabiliser ya ko fragiliser chef de l'État na ba poison ya ko boma ba proche na ye pona ko boma moral na ye parce que ba Rwandais na clique na bango ya Rwanda power mais ya tout power bazalaka donc tout coup est permis donc ba kunyo so ezalaka permis donc ba poison donc ba ebi façon nini ya ko démoraliser mutu na niveau ya psychologiquement donc sur tous les plans
yango monaki babadaki ko attaquer nanu donc ba attaquer nanu ba proche chef de l'état plus grave ba kei ba kotiti na famille ya tata mokonzi mais yango ko to dire merci depuis que non Kadia Pemba wana azana boloko makambo wana ezalaka lisusu te. Alors suite fait Karega sikoyo lera ye asali oyo akokaki kosala il faut oyo bananu que non ndenga azali wana nanu azali na liste ya ba ambassadeur oyo bakozala explicé bakozala humilié et puis c'est pour bientôt pour Fachi aza mutu oyo asalaka makambo na brutalité te aza mutu oyo amemaka makambo malembe donc Karega bana nyonso ya Congo ba congolais nyonso donc mais tant botika fanda awa o aza ko préparer ce match à balle ce attaquant raté Garden c'est beau tirer mon en Garden tu as remarqué vite pourquoi pas mais ça n'a pas si côté toi Bible de lobby ni Bible de lobby que non ce qui est révélé condamné donc ba plan tout yé a bonisaki asala donc na minute ba tout ba timbeli déjà donc azali cible il y a peuple congolais parce que ndenga zana ata soki que non ba expliquer yé sikote yeba que non peuple congolais ba ko s'en charger na parce que aza déjà na liste ya batu oyo bako expliquer donc bako bengana ye neti meme donc akokanga pena bisaka azongi donc denge bazana bango bakozwa chance lisusu te ezala ba Rwanda Airways nyonso ekokangama parce que batu wana baza batu oyo bazali à la base il y a plus de 10 millions de Congolais oyo baboma yango somona que non partout ba grande puissance nyonso bazali koloba donc l'air kaka bureau définitif oyo ezali kobima mbala moko eloko ya liboso na ordre du jour ezali destitution ya Alexis Tambomamba mbala moko na installation ya tribunal pénal international pona ko juger ba criminel nyonso wana oyo pièce maîtresse auteur na yango ezali Paul Kagame na Hippolyte Kanambe Kazemberi donc alors l'air basalaki ba plan na bango tout ba moni que non esimbité yango bayaki na Vincent Karega mais Vincent Karega azaneti mutu oyo asambelaka makasi na famille mais alors que déjà na église ba ebisi bino que non ba prophétie bima que non tipo wana azachor et puis ye moko ebi pe déjà que non boyebi que non asandoki donc mutu wana yeba que non arosala déjà affaibli que non bato batimbelinga donc ndenge zali wana Karega amata akita nazo ebisa yo que non ti avril Karega arosala lisusu ambassadeur na niveau ya RDCT bakobenga na ye arozonga shibango. Alors, j'espère que la présence de Konjera votre côté dans sujet monsieur va voyage à partir niveau il y a Égypte. La présence de côté ça n'a pas fouille ou fuite. Ba ba ya pareil ba tcha kamende na réussir ko kota na et le ko atina kati ya présence. Ouais. Et là bien été. Jusque là azali sécurisé mais ba très bazalinde ebelé. Et ça na batu oh bazo sala musala na bango na niveau ya présidence vraiment à 100%. Bazo sala yango kitoko makasi. Mais ça na batu mususu jusque là baza toujours na donc baza kipid baza lokoso ya mbongo parce que na présidence kuna soki okei donc eloko nyonso ozala nango na poche na papier mouchoir soki ba big bimaka mais to kama pena donc et comme ça biso pena makasi batu balala te babenga biso mutu moi ya kenon mutu akoti na micro d'espionnage aye nango akoti ti na présidence akoti peti na kati ya bwaki yango na kiti donc ça trop dangereux bongo soki kenon eloko wana ezalaki bon peut-être kenon o tozoloba eza makambo mususu. Ok, merci moi Nkoli ato ya mi moi na Nkoli ozali monko ba communicateur IDFS na to ça décryptage ya actualité politique to continue na deuxième sujet makamita li voyage ya Fachi en Égypte. Fato ke en Égypte ko sala ni tata mokonzi azokende na niveau ya Égypte sous invitation ya homologue na ye Al-Sisi oyo abengisi kuna parce que oyebi bien que non chef de l'état déjà na février awati na fin février akokoma déjà président ya Union africaine alors que na prise ya pouvoir ya président de la République diplomatie na biso ya RDC ezalaki en berne donc diplomatie na biso ezalaki vraiment parteur na
parmi ba objectif ya liboso o tata mokonzi asifixaki na mandat na ye ya liboso ezalaki nanu kosala ko réchauffer nanu ba relation diplomatique na biso parce que le preuve en est que voire même maison Schengen et comment qui bloqué pour na kozwa nini passeport il faut ko katisa braza pour na kozwa visa il faut ko katisa braza alors que depuis que Fachi est au pouvoir makambo na ezalaka lisusu te alors que selon nouvel ordre nouvel commandement ya monde parce que dernièrement kutuna uti kolanda nini étude moko ya magazine Forbes sur ba uranium oyo ezali na influence na monde oyebi que non nazalaki surpris makasi ya kotala que non jusque là mutu azali ko détenir uranium pur na monde ezali RDC et puis sur réserve mondiale il y a 100% biso tozali na yango à 85%. Et puis ezana eloko moko ti ozomona ba belge bakomi kolela ote non Fachi abimisa nani gouvernement na noki abimisa gouvernement noki ndeko journaliste nazo fongola kaka parenthèse moko ya muke oyo vraiment na kokanga yango na lumbango ata moi 3 mois 4 minutes na expliquer nan ba auditeur na biso et ça lors ya deuxième guerre mondiale ba belge tant que bazalaki bango batu ba coloniser biso. Alors ba belge ba jouer rôle moko boye ya kokoma neti ba commissionnaire parce que ba yebaki déjà que non ba salaki déjà découverte ya réserve ya uranium pur ezali na niveau ya île ya Chikologwe. Alors bango ba bimaki ba commissionnaire ba kamata réserve ebele oh ba swaka ba tekela ba américain. Alors ba américain ti ba remportaki deuxième guerre mondiale ya ko soit pouvoir sur Hitler sur na bavire nyonso asalaki sur Chine sur Japon nyonso wana ezali grâce ya uranium na biso ya RDC alors que na bato wana bakoma na ba document na bango na ba testament na bango que non ndenge ezali wana RDC ezali berceau ya humanité parce que bauti kutu ko découvrir minerai mususu na kombo ya Testingen oyo e facilitaka ba ampoule ba projecteur donc réserve wana ezaka na Congo zuwa modèle oyo RDC ezali beni bauti lisusu ko découvrir minerai oyo babengi na kombo ya nobium oyo basalelaka ba fusée oyo basalelaka ba satellite donc ba minerai nyonso wana eza na RDC alors que États-Unis na mutema na ye malamu atalaki alobi il faut na récompenser Zaïre à l'époque na mbongo moko ebele à l'époque ezaki selon na nini na étude wana ezaki ba 1 milliard. Alors pour ba remettre yango directement na niveau ya Zaïre Belgique a se porta garant ya keno ba pesa mbongo wana aya a remettre biso mbongo wana ekomate. Alors c'est ezali parmi ba raison oyo Belgique va bandaki kosala partout les moyens ya kenon papa Tshisekedi a son pouvoir te. Mais la diplomatie na lobingi ya Fachi bauti ko découvrir ba makambo na Belgique il faut devoir biso mbongo ebele oyo à l'époque États-Unis a pesa biso pona ko récompenser biso na uranium oyo biso to pesa bango. Eza pona ko yebisa yo kenon na ba de yasika ya ba grande puissance parce que Fachi aleka na Allemagne aleka na Grande-Bretagne aleka na États-Unis batu nyonso wana vision na bango ezali centré na niveau ya RDC. Alors Égypte en tant que première puissance sur le plan militaire na Afrique bazali na posa sikoyo ya ko travailler na Fachi sur coopération sur le plan militaire na plan économique parce que bazo ça la coopération moko boye multisectorielle pour na combattre ba antiterroriste nanu na niveau ya RDC et puis na Afrique donc combattre ba Boko Haram ba Shebab et puis ba ADF wana bazali considéré comme ba terroriste parce que bangonde bazali à la base ya koboma batu ko sala di n'importe quoi. Alors qui Fachi zo kende kuna ezana nu liboso ya ko renforcer na nos coopération sur le plan militaire. Deuxièmement, ezali bazotonga plus de 185 km ya banzela oyo ekorelier Kananga Mbushimai oyo ekorelier ba Équateur
na ba province mususu bakotonga ba barrage ya ba courant donc bakotonga biloko ebele baza na ba projet ebele il faut basala na Égypte baza na ba projet ebele il faut basala na Égypte yango wana osomona kenon tata mokozi bazozela ye na niveau ya Égypte pona ko répondre na ba coopération au bazali na yango ensemble au toza nango ensemble na Égypte alors makambo ezali vraiment très kitoko dans les prochaines heures donc tata mokonzi bazozela ye na niveau ya Égypte wana tozali kosenga déjà na diaspora nyonso congolaise na niveau ya Égypte pona koyamba tata mokonzi vraiment ko réserver ye accueil moko ya kitoko makasi donc c'est un peu ça na mukuse donc tata mokonzi na niveau ya Égypte kuna azokendele donc coopération militaire na coopération na ba secteur ebele. Okay. Merci mon accord, j'espère que mon lelo na tika état pendant s'exprimer. Oui, la situation ya mboka toza pitozo kenewa pitozo. Voilà, mon accord to ko magatel union sacrée. Ouais. Un père zongia ndenge ni na mema pona meza niveau assemblée nationale ka bakanda iniki. Mboso kanda iniki nani boneni kabul kanda iniki. Toza son état de droit te bendegni. Toza moko ya IDPS expliquer ba ne bon la loi. Ndeko journaliste toza toujours na état de droit bakanda iniki non nazo kende na oposenga question na répondre. Problème oyo bandeko il faut bayeba parce que nazo mona batu mususu balingi baleka na ba média ba se faire passer neti ba donneur de leçons. Tozongi na nous muke na 2019 na avril. L'ère ya ba élection na perchoir ya assemblée nationale entre Janine Mabund oyo apostila ki neti ya bi ma présidente ya assemblée nationale. Mais tomonaki ndeko Thomas Henri Lokondo yepe apostila mais ba déclarer candidat ba système abé ouais bango ezaki ba système mais ouais nazo koma sikoyo wana awa biso tozali na kati ya état de droit challenger ya honorable Bonso l'air akenda apostila na niveau ya députation nationale apostila neti député national ya PPRD. Alors batona bazo bosana kenon toza déjà na état de droit. L'air accueilli akende ko postuler na poste ya président ya assemblée nationale accueilli kuna ko postuler neti indépendant. Ezali na sens te. Yango monaka kenon awa l'air ba utaki ko kolongola kutu ba député mususu eza pona nini na suneti exemple ya Kulutu Jean Goubal yomoko opostulé na dynamique d'opposition yomoko opostulé na FCC au juste ozali wapi alors que toza na kati ya état de droit l'air toza na kati ya état de droit likambu ya usage de faux et pekisami oye na mutu oyo apostulaki neti premier vice-président ya assemblée nationale yepe donc apostula kuna neti mutu ya aye kotoyo apostulé neti indépendant l'air batali boye azali na autorisation ya regroupement et politique te parce que bande konabiso o baye na kati ya union sacrée basaka na ba regroupement na bango politique AFDC allié bazana ba AAA ba AAB mais il faut ça na autorisation ozineti nani ndeko ya nani candidature ya ndeko oyo ya MLC professeur Jacques Joly ye azwaki mandante ya parti na ye politique ayaki a postulé neti indépendant alors que fallait que leader na bango apesa yenzela aya a postulé mais ya salaki angote ye amonaki kenon muto ba pesaki na poste wana ya sepelité fallait que acha libaya na ndenge na ye yango ba déclasser yango donc ba déclasser bango donc nyonso oyo elekani na niveau ya union sacrée ezali ko kende na respect strict ya loi donc violence ata moko ezali te d'abord nazali ko informer na balandi nyonso ya chaîne na biso la voix céleste kenon lelo kutu déjà na ba 16h ticket ya union sacrée bazali na mama na réunion na niveau ya hôtel du fleuve place nini oyo bakolanda toujours ba directive ya ba élection ndenge ekolekana na kimia
sans que mobulu ezala donc eloko moko ba violeté honorable bonso azali doyen azali n'importe qui te yende tike ya union sacrée na simanaye tozali na honorable président Jean-Marc Kabunda Kabunda donc ba mataba kita baza déjà wana de place nini ba carte nyonso oyo PPRD basala ba protéger ba loi moko ba banda ko protéger Kabila ba ko sambisa ye awate Kabila ko bela te mwana na ya ko bela te de place nini ba loi nyonso wana ekokweya na mai place nini état de droit ekofanda yango bato ebele bazolo ba ote non bozo mona kotoyo bukanga lonso oh scandale na ba ministère te makambo il faut efanda ba immunité parlementaire o babandaki ko bénéficier na ngwana il faut ekweya ebele ba kokangama awa donc ba loi nyonso e bandaki ko protéger Kabila yeso kweya yo oko s'imaginer que non ba uti ko découvrir ba document moko oyo obeminako ti na époque ya Janine Mabunda baza signa partenariat na société moko boye ya Afrique du Sud bango bazwaka gaz na niveau ya est mais minaku et puis nani Janine Mabunda ye pa akutiango bapesaka bango $250,000 ya kosala par mois ya kosala entretien ya palais du peuple mais soki oke libanda wana ndeko okomona keno ba foule ezali wana peinture wana o batika banda mobutu atika ko désinfecter apamba mongo wana ti lelo toyebi te Janine kokende o akeso na Dubai wana donc akiminde kokima Fachi azana ye indépendant ye alobi ke non akeso médico ezala bango tout bazaria sobe wa muto kobi kazate lelo Fachi ayambi ministre ya affaires étrangères ya Arabie Saoudite donc kala mingi te ba remettre ye pe invitation ya kokende ko participer na conférence moko na forum moko boywana ya barabe na ba africain balingi ba sele ba partenariat moko boye ba ya ba investir na ba domaine ebele na niveau ya Afrique donc bato wana nyonso pona kokomela nani Arabie Saoudite pona kokomela Dubai bazonga boye ezaje muke parce que sur la mafoza nanu azali homologue ya chef de l'état donc ye mutu facha ko remplacer na niveau ya Union africaine donc pona ko coopérer na bango ya keno bazaria sobero nyonso wana bazonga eza na ngoje muke imaginez-vous $250,000 par mois oh babandaki kopesa mais là on est bandaki kokende wapi yango bandaki mabunda donc yango bana mona penako na vie bon sorutu donc veler moko pa perdaki ya kokosimba bo boyo te non ne touchez pas mabunda po babandaki koyeba makambo babandaki kosala te bazalaki manipuler mais eloko nga esalinga bien pena na union sacrée oyo ezali na ya liboso taille ya gouvernement makambo ba 65 ministères ezali lisusu te oyebi ke no tour tozana 40 ministères donc eza ba ministère mosusu ezalaki 3 ezozonga place moko parce que na tiki pena fichier wana j'espère que non balasima na koya nango to palola yango donc ebele bakokangama nazopesa nanu félicitations na directeur ya cabinet ya chef de l'état ya sika na musala azali kosala pour interdire tous les ministres ya gouvernement et Lukamba babimate mais okay yango na pesa ke so suka pasa na moni maboke we da selenga minita wa ba ministre nyo ba otika na filet nazo ebisayo ndenge bazana donc wana oza une ministre nazo ebisayo ke non ndenge bazana c'est ba kombo eza po tangichi ozo banga bon oui tozali ba chroniqueur politique donc toko exposer pe bato boete mais bato ba uzala na posa nango na kotindela bango en privé mais moko oyo na kotanga o mokili mobimba yebi ezana no ya liboso Willy Bakonga donc mibale détournement 1900 écoles fictifs existera te yebisanga papa na ngai orobika ndenge ni ye a se préparer déjà na niveau ya makala rolia na evungule donc pona nga pena bacha ye côté ya pavillon 14 na côté côté bakulu na bazala donc mususu bavera na donc kala mingi te bazonga shiga mais na kotanga vraiment bakombote. Ok, merci. C'est l'innovation qui est alliée. Bon, Liloba Yasuka, chaîne Abino Yango, la voix céleste, vous s'abonner massivement. Tout le temps, Torobanda Rosala, toujours, on a vrai
chroniqueur politique antibal oyo asalaka vraiment ba vraie investigation au bolingaka trop oyo alukela bino ba invité oyo bako expliquer bino makambo ndenge sengeli partout bozali to continuer ko soutenir chef de l'état to faire y confiance union sacrée donc ezali union ya changement ezali union ya état de droit mutu nyonso oyo ayibaki mbongo oya na union sacrée oya te yebaki non place na yo ezali boloko alors bon continuer ko s'abonner massivement moi na koli numéro nanga ya contact ezali toujours le même plus 243 89 784 33 42 plus 243 89 784 33 42 alors ceux qui ont bengi tobeta vraiment masolo na ndenge pena ya temps normal donc maloba nanga ya suka. Ok, merci moi na koli toyambaki moi na kolo azali moko ya ba communicateur IDPS mitune ezaki nga ba représenter to information ezali ko ester oya pona olekala oza crise démocratie toyamba ba nyonso yo pozo ko taloza muto ala mu communiquer makambo alobi yo za na son de cloche mususu e ato ya merci na ndeko John Oboke Bende bo s'abonner prier pour na RDC njama pombo ya bino affaire à suivre ciao.